Merci beaucoup. Ngai kombo na ngai frère Kabo. Nazali ndeko ya Moui. Ati Luboya. Na vandi na Paris. Tozui résultat ya autopsie. Na yango, yo étant que grand frère, vous avez représenté famille. Okolo banini par rapport ya résultat wana. O ndeko Chris Papesaki biso awa batonyo balanda ki yango. Bon, omoni likambo ya résultat ya autopsie ça ezo bima ba idée na midele oyo peut-être yo yebi version yo yebi wana bon ndeko Chris abimisi parce que ba misusu pe ba bimisi ba version na ba misusu yo koyoki. Je sais pas oyo wapi ezali original ya version oyo police norvégien kopesa parce que jusque là je dirais que non résultat ya autopsie et kopesa ma epai ya neve na ngai nazali awatanga okende na ndeba kopesa ye sima ya autorisation ya gouvernement français parce que police norvégien azozela résultat oyo bauta awa na France ceux qui komeli bango pour que baye ba ceux qui ba libérer corps ou pas ndeba kopesa résultat autopsie. Donc tout ce qui se passe là où ils ont boye les gens n'ont kaka ba biloko bato ba na. OK, donc tu considérer na nous aucun résultat tous là? Non. Il n'y a pas de résultat. Ezaka ba biloko bato na mtazo lo bana na lengena. Angonde sikoyo ba boye ba ceux qui ba kopesa corps ou pas. Parce que jusque là rien n'est décidé ceux qui ba kopesa corps ou pas. Corps ezaka na détention. Exactement. Donc exact que non ne toza na mot sur les corps wana tozo non jusque là eloko moko éviter. Bandi koyo baza ko lobela mabe mingi pona ndeko Blandine otikaye. Otika ndeko mwasi azana kimia. Vraiment ikomi na libenge sali pasi. Même nga sali pasi na ikomi wana mena kosenga totika ndeko mwasi aza ndeko nzambe ni mta permetaka nyonso tu parce que comme il est parti ce qui nzambe alingaki te malgré ata ba image totalaki wana ngaza na bomoi donc lelo ekomi lolengi wana ndeko akufi ba image wana ebimi eshoke mais na kosenga totika ndeko mwasi aza na kimia nzambe tambola ye moko atambola na ye ndenge nzambe atambola na ye biso to bana ko salela e ba jugement ndenge ezozale ba nzamara. Na ina bakisa mukie papa ndenge lo bato salela ba jugement ezaka kande bato ba kamwaki courage to binga ngata bongo soit eloko wana salaki ya ko filmer yango ne bande ko ba kamwe. Oui, eza na moi histoire moyenne lo bangwa ezate. Ah bon? Cause ya image oui. Eza na moi parce que le crise c'est ce que les repartir ça la crise yango souvent yango yazwa ki vidéo na preuve pour soka la muki ala kisaye mais je sais pas yo le bino sosusu eza likambo ko loba wate. Moi si oyo balaki oyo parce que j'ai na ko pesa be nouvelle moko ne type de ko Blandine wana famille qui n'a pas na bango baye babalai Blandine sika ko feliwa. Oui. Abalama ayeba donc ce n'est pas que azali lolenge que ya bona non famille yebaki bien que na liba na inga na salaki te mais membre de famille bikinaki abalaki azamwasi ayeba na niveau ya famille. D'accord. Quand on monaki ba vidéo mususu pa ça qui fiançailles na Manchester. Bon, mutu nyo soza na quand même histoire mutu nyo soza quand même na moi passé na ye ndenge ezalaka nango eza vu à salaki pe peut-être ya avant ko koma bisika azalaki wana mais du moins wana eza passé et peut-être ceux qui histoire mususu eza ki salamaki esimbite kwa ndako tikala lolingi wana te yo ndimo zana oza ndeko mwasi ceux qui tant mususu papa oza na ye lobby peut-être esimbite ko luka oza quand même no mutu voilà tomboza oyebi kokola na ye oyebi ye makambo nyonso azalaki na malade moko boyo ebende ko déranger ye en quelque sorte soit azalaki épileptique. Non, ndeko tokoli na ye en tout cas c'est une première na yoka nazolo bate po terme susu ke pona na sokola ndeko na ngai non sokola na ndeko na ngai première fois seulement na koyoka na komona mbala moko ife komeli ndeko atikala koyoka ete bon peut-être ceux qui t'ont sous ezaki tozali kokola à un certain moment ndeko akinaki na gauche na pe na kinaki na droite bon ceux qui peut-être qui attaque tout tant tovanda kina na mona kité
mais nakoka koyoka na membre moko ya famille abi ça va omoni période wana batie komelaka ye boboye en tout cas natikala ni koyoka ni komona. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso zwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, ton Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Bienvenue, fidèles internautes, vous nous suivez de partout sur le www.elengia.congo. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Devant vous, c'est toujours Glody Diasuka, la mignonne de la presse, la maman des Preston et des Promedis. Je dis un grand merci à Tracy Mbelenga Pro, la même magique, le cerveau monteur Zala Oumela. Merci na abonné nyon sur Zaka branché na Elengia Congo, abonné fidèle en tout cas. Un grand merci na bino, merci na bande de kotou, porta kabiso ba critique, ba remarque et ça la rabiso tellement bien. Ça a toujours toi avancé. Merci Nabino Nyonso au vous a branché en ce net moment. Merci pour aujourd'hui. Tozo ya kolobelaka ka maman na likambo. O ya pasi, o ya bandeko belé bazo ko même pas ko se ressaisir jusqu'à ce moment. Likambo ya liwa ya ndeko na biso Pati Luboya o atika ki biso depuis le 19 novembre na Norvège. Biso na bino tozala kana pona kolandela de temps en temps, dossier en et comme il boye, te l'excellent kibino, bah message tellement élevé, mais ça continue. Et ça kibino, biso tozana pour na couper sa information na source, pour na koye bisabino, et lo koni ne senge ko sala na Nicolo na lelo pour na ndeko na biso, asila ko kunda mana kimia. Bien sûr, bah te bele ba bona ki vidéo wana partout dans le monde. Bah biso ba bona ki encore a buzz, bah tala eleka. Mais biso étant que presse et surtout toloba ki likambo tema nga Glody Diasuka na kotia mo etant que maman na kolanda ngo tina suka pona ndeko na biso Pati Luboya molimo na epema toujours na kimia. Voilà, sans plus tarder, voilà pourquoi je reçois aujourd'hui un membre des familles, un membre de la famille de notre frère Pati Luboya.
Je suis avec lui en ligne déjà et je vais lui recevoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame Claudia. Oui, papa, bato dans le monde entier. D'abord, mes condoléances parce que c'est la première fois dans Zoyo et puis maintenant, je suis talayo. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci, papa. Bato ba monio va apparaître une petite présentation et que ça la paix bien. Bato mususubaye bayo bazo landanani. C'est ça. Oui, merci beaucoup. Ngai kombo na ngai frère Kabo. Nazali ndeko ya Moui. Ouais. Bati Luboya. Ouais. Na vandi na Paris. Ouais. Alors nazali c'est-à-dire naza na Paris. Ouais. Donc naza ndeko ya Bati Luboya. Merci papa Kabo. Tango lobi ndeko bandeko za na basan sebele. Yaya leki neveu na noko. Oui, c'est vrai. Au Moni, Bisso, tous les Africains. Ouais. Africains, nous ne sommes pas comme peut-être le roi Europe, cousin, cousine. Ouais. Je suis son frère. Ouais. Bon, ceux qui peut-être Bolivina, qui ne payent moi Moussika, d'accord. Donc, vraiment de Konangai. Merci, papa. Kabo, tozo continue na yo. Likambo ya passé comme la kibino ndenge nini. Okoyo ko relater biso en gros comme si on mona ki vidéo circule sur internet comme on a ndeko kata motema. Bino comme la kibino ndenge nini en tant que famille et surtout à na Paris sûrement bozala ki na ye na Paris. Effectivement aza ndeko tozala ki na ye awawa nazala ki na musala mukolo yango nazo sala na muki bapele zo benga epele comme d'habitude boyebike na musala ba autorisaka téléphone te. C'est le cas qui mingi na koma qui impekirie na tala l'air natali na comme on a un message moko batuning est-ce que réellement vraiment atia kufi en tout cas tirer attention à c'était précisé vraiment na zaki une obligation à se déplacer l'air na ki na bengi ndeko yo na pas cause information effectivement l'air kaka ya téléphone azali nyes nangai comme on est Olga Mbouyi tant ayambi automatiquement na oki azolela na continuer que ce que tout na tena compagnie que non effectivement nouvelle en ezala qui mais ça qui passe makasi na continuer musala malgré ba douleur wana tango sili nde na lukaki na luka mutu nanyo na kwa koza information sur autango na kufi. Et effectivement, avant Koufa, na okaki déjà qui a commencé na Norvège, mais c'était comme une nouvelle qui est vraiment sirté. Ouais, comme qui na Norvège, a eloba ki na binote que no akosala déplacement moko boye na mboka wana. Non, wana tikala ko yebisa ouais, comme pas ça une mukolo ebeka beaucoup apprendre en c'est comme ça. Ouais. Exactement. Alors na eko kota en contact na ndeko moko ya zalaki na Angleterre ndé ya eko confirmer nga en tout cas franchement ndé kwa kufi donc à partir à wana ndé na eko zo confirmation que non franchement ndé kwa kufi alors ndé salaki na zo nouvelle wana. Merci papa Kabo tokokende pena maleme molo parce que yo amis est placé à ko éclaircir biso nyonso ndenge na lobaki na bandeko tango bombozu une nouvelle wana eloko nini ya liboso bosalaki tonke corps na ye ezalaki na mboka mosusu Norvège nayebi te kuna boza na bandeko boza mpe na famille mosusu kuna na Norvège. Bon tango nazwi nouvelle wana eloko ya liboso tango nakomi kosola na ndeko oyo apesaki ngai confirmation nayebisaki estce okoki kopesa ngai preuve ya kolakisa ke non ndeko akufi parce que na mokili ya lelo mpona kopesa preuve eza mwa mindondo mpenza te. On a dit quelque chose de comme image ou photo comme ça nandima. Ouais. Et après quelques temps après kotoye muto atindela nga image te mais na ekomona kana na ba ndenge bato bamona kana. Donc yo mona kino na vidéo yango te. Yo sengi kaka par curiosité pas muto wana. Supposons que muto wana kwa kozwa image wapi. Donc ezaki neti kaka balobaka ke donc na réfléchir ngabino ba makeli les pays comment moi épilé il faut quand même na luka quand même bref
j'ai comme moi mingi au mona bakosi ndenge ba réseaux sociaux zala kaka wana abino ifonga imo mana zo preuve ya la chose ndé na solo na ndeko ngabe ko pesa ngai preuve te o izotali sa vraiment ki akufi parce que yo zo webisanga ki akufi alors ndé na ikomona ba image wana ya partir wana mususu atindeli na yo oya ko tindela ngango siko ezalaki nièce na ngao yo na bengaki Olga Mbui yenda atindeli nga image wana na ekotala ngoko en tout cas chakina lisusu donc information makasi que non effectivement la chose est équivalente. Ok, en tout cas ils a passé et après comme tu peux comprendre que na Norvège kuna zaki na mopaya ils a na famille mon côté kuna c'est ça non? Non, na Norvège tous en de côté. Tous en de mon côté oyo azalaka kuna azate. D'accord. Ndeko Pati a ses résidents qui na Mama Blondine. Est-ce que boye puis Mama Blondine lui étant que grand frère? Curiosité kaka. Bon. Na linka ki ce qui tokoloba tolobela kufa ke tolobela ndeko Blondine. Na lobi te tolobela ye, mais aza mutu oyo ndeko a kufeli ne toro ba maboko na ye. Moi si peut-être exemple o bazala ki na ye. Po biso stoyebi batu bayebi. Yango na curiosité na biso, yo étant que grand frère. Oyeba ki ndeko Blondine. Question na biso yango na papa. Vous avez un contact ou pas? Oui. Au fait, neve nangai moko nazana ya pe awazana Paris. Ouais. Yi ayeba ki ndeko Blondine wan. Ayeba ki ye que avant peut-être ba ndeko ba comme ensemble. Mais ngai boye personnellement na tikala ko yeba été que non Blondine pour en tout cas na tikala ko yeba été. D'accord. Tikala ko yeba été. Oui. D'accord. Siko na makambo estango eleki motuna na biso comme bango bazalaki ensemble. Ndeko Blondine a informé qui peut ne tu yeba qui était informé qui neveu ou soit informé qui famille na basens wana. Pour informer la mort? Oui. A expliquer peu la chose. A expliquer peu la chose parce que bien de toi ça qui na ye peut-être ya koye ba ndenge mort non sur les quatre événements. Effectivement tango a ndeko akufi abengaki na Kinshasa na niveau ya famille. Oui na Kinshasa. A informé ki nièce na ngai moko boza na Kinshasa. Ndé à partir wana ka tindeli na image et puis nièce amoni effectivement que non oncle akufi. Voilà. Donc, information à partir à wana de quand on a s'occupé dans Moussala, on a toujours information après. Quand on a silisi, on a Agnès, na Sololi na ye, a epsinga oui effectivement, maman na Kinshasa, déjà ils sont au courant. D'accord. Voilà, c'était comme ça. Merci papa Kabo bandeko Swazolanda biso na yebi que tozwaka mwana Blondine o intervenir ka pe alobaka na passe non système zaki na posa a se défouler à l'écapé na média ndenge elekaki wana et par après to komona ndeko Chris Sumbu na niveau ya Norvège Shumbu aye kozwa charge ya ko bongisa babakamu nyonso po kuna toyebi elekaka soki famille se présenter te corps ebimi non identifié babilo ndenge wana kuna batumbaka corps tomonaki ndeko Chris asali ba organisation papa na wana bozalaki ya contact na ye ou soit boyaki koyeba ba organisation ya ndeko Chris après to ndenge nini ou soit toyebi déjà ndeko Chris sango on azolobela. Bon, eloko liboso na zala d'abord ko senga ndeko Chris merci mingi étant que ndeko et parce que oya sali c'est beaucoup. Oui. Alors na que peut na présenter ba esquisse moi incompréhension salamaki entre na neve parce que neve tanga komaki na terrain ezaki na moi ozanga koyoka na ndeko nazo ko senga na ndeko Chris pardon mingi na compte ya neve na ngai. Mais du moins à sali où ils allaient qui il y a bien parce qu'on n'est pas là pour n'avoir ya mabewana du moins tango neve nanga ya lungo ya koma ki kuna na Norvège tout a été réglé makamno surtout et na lulenge singeli donc on est en contrôle il y a dossier on a très bien donc à ce qui concerne de Chris na osenga na vraiment merci mingi parce qu'azan de koyo à Talisi vraiment bolingo. Le dire que non, ce qui toye baki ou pas, parce que moi je considère ndeko azaka teka ko na botamina dans la chair, mais
moto oyo ke likambo ekomi modele wana abimi les premiers mpona koluka peut-être que non venir au secours, alors nga na kokomona ete que non c'est comme si moto moko ya nzela ou na négligé. En tout cas je ne peux pas le faire, nazosenga na ye vraiment merci mingi mpe nazoprésente baexcuse mpona ye na peut-être mésentente esalamaki entre ye na Levi. Ouais. Parce que c'est alelaki palobi moi makelele salaki et comme kokota moi mafinga na kambu na ngambu na ye par rapport à makambu a salaki donc à se plaignant qui peut yango wana na moi kozanga koyoka na nde na présenter ba excuse ya famille ngai na présenter ba na ndeko Christ a tala wana te donc azala toujours na bolingo azalaki nango ya tango azaki sentir malamu ya koluka ko venir en aide. Donc ça sert à rien d'occuper oyo et comment que lokola ba incompréhension c'est normal parce que tout ça ba toujours ba incompréhension et comme na kat na biso. D'accord. Voilà papa Kabo na minute oyo to komi sikoyo to mona tozui résultat ya autopsie na yango yo étant que grand frère ozo représenter famille okoloba nini par rapport ya résultat wana o bandeko Chris papesaki biso awa bato nyonso balandaki yango. Bon, omoni likambo ya résultat ya autopsie ça ezobima ba mide na midele oyo peut-être yo yebi version yo yebi wana bon ndeko Chris abimisi parce que ba misusu pe basi babimisi ba version na ba misusu yo koyoki. Bon, je ne sais pas oyo wapi ezali original ya version oyo police norvégien kopesa parce que jusque là je dirais que non résultat ya autopsie ekopesa ma epai ya neve na ngai nazane awatanga okete kuna nde bakopesa ye sima ya autorisation ya gouvernement français parce que police norvégien azozela résultat oyo kouta awa na France ceux qui komeli bango pour que baye ba ceux qui ba libérer corps ou pas nde bakopesa résultat autopsie. Donc tout ce qui se passe là oyo ezoloba ma boyina boye eza nango kaka ba biloko bato balobaka na bango. Ok, donc tu considères aucun résultat, tout cela? Non. Il n'y a pas de résultat. Voilà, merci. Comme Minuto Kotokolo Bakeza neveu na yo grand frère donc la famille ils ont continué ko sala ba démarche ya maramunyo so. Oui, en fait, tangu ye ndeko akufi na Norvège. Ouais. Ndenge izalaka il fallait que mutu dans la famille abima. Oui. Alors to délégat qui neve na ngai qui mais avant mutabi ma bozaki temps apparemment bozaki neti na kobanga ou soit bozaki na méfiance moko boye po bozaki quand même temps ya ko kende ko se présenter. Et méfiance c'est ça le komote. Et méfiance c'est ça le komote parce que comme on ne connaissait pas peut-être le terrain, il fallait ko luka koyeba tango koma na terrain ko bandelo abi ko sala monde nini tout cela ndé to se concerter na famille neve akitaki sur le terrain. Tango a commis tout ça que atali surtout il est normal ndé sali que ndenge na autre koloba na moi tango il est c'est-à-dire que non gouvernement norvégien c'est-à-dire police norvégien tango a tinda qui mène awa en France baye ba est-ce que zalaki awa ba biloko modèle wana gouvernement norvégien a commis causer là, c'est-à-dire pas gouvernement mais police a commis causer la résultat ya France dans ma copie ça y est résultat aye pas que oui effectivement azalaki na France en quelque sorte hein et là que ça que non muto na azalaki na France batali nyo surtout na ceux qui sili ali bangonde sikoyo bakoye ba ceux qui bakopesa corps ou pas parce que jusque là rien n'est décidé ceux qui bakopesa corps ou pas. Quand ils sont en détention. Exactement. Donc, exact que non, tous na mot sur les corps ou non, jusque-là, il faut éviter. Mais comment, parce que nos familles vont se présenter, à un tour, il passe les Camboya qui est banarate, tant que famille se présenter, et puis tant où, exemple, la France est continue là, ma Cameroun, ma coupe Sabino, des biens au monde, ma Cameroun, ok. Non, nous souhaitons. Mais seulement que oyebi kaka ndenge makambo ba administration ça la maka ndenge za que ceux qui peut-être ba vérifier ba kuti ceux qui anomalie je ne sais pas ngana bi que ya za ki na ko tamana tondote ceux qui ba kuti anomalie bon est-ce que ba ko linga ba pesa corps ou pas
Donc à ce niveau-là que biso toza ko zélande les résultats ba ko pesa bango. D'accord. Donc to ko ni mateke non bango batika na accord ande ko na biso eloko moko ko se pesa moko te. OK. D'accord. Na sens wana. OK, merci Papa Kabo. Toujours continuer et na part ya bana na livre kokota bana mingi te mais yokaki bana pe ba se plaignaki exemple na kozwaka ya Blondine ou dans l'Afrique du Sud azaki pe na posa aya ba sala ba l'examen nyonso peut-être amona corps ya papa na aya a ona poto wana yoko loba nini organisation bo sa ningi nini bana ba ko ya ou pas. Ce qui est vraiment eloko ane salami ikozala. Ah c'est Bélange, moi j'ai dit Blondine, oh là là. Désolé, c'est Bélange. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Alors ce qui la chose est salami ikozala eloko ya mabete parce que on sait toujours na ba état actuel ambassade de ba gouvernement ba accorda ba visa plus facilement de sorte que parents famille proche tata maman aya pona enterrement ya ndeko na bango. Alors ce qui la chose est salami en tout cas ekozala eloko moko ya malam seulement que tokozela d'abord résultat oyo police norvégien ko pesa biso ce qui est balobi que oui c'est vrai comme ça beaucoup beaucoup yango là on peut passer na étape ya kuluka peut-être ce qui moi na koya ou pas. D'accord. Sans wana. Merci. Siko bandeko ba Monique ndeko patia vanda ki pe bisiki ebele na Manchester na Paris azaki pe na bandeko ebele comme ane pe ko sa na église ya Bima. Siko bato bazoko s'inquiéter misusu bazali na posa ba contribuer ba ko yoka mo ba nungu ndeko Chris avant alobaki na biso que non po ya zaki na charge ya mamunionso akopesa numéro ya compte bato ba pesa ba contribuer na ba pesa na mbongo et pas mutu moko te et par après ndeko Chris a suko biso que non ya suki wana akolandela susu makambo te yango papa Kaboyo zandeko ya fait partie au ko yebisa biso matanga d'abord bozo organiser ndenge nini na Paris ou soit na Manchester ou soit bozo salela ndenge nini et puis mutu soka na posa ya ko contribuer tant que congolais tant que frère ya babima ba relation na nyonso apporter moi un plus na likambo oya ndeko poto yebi toujours tsamena na mabondeli police wana eko libérer corps ndeko na so si s'agit ya kokundama na bamboka o akokundama si s'agit pa kokundama na Congo Kinshasa akokunda makaka mais le souci est que bato baza na organisation moko ya bien vous de votre côté bozo ko s'organiser ndenge nini c'est ça et na état actuel matanga ezana no epai na ndako au début to zalaki na oui matanga au début to salaki yango na salle mais sikoyo tango to kendaki na salle to yokotala ke non procédure oyo toza nango ya ebembe eko bima ba ko libérer to ba ko pesa biso résultat immédiat alors ezalaki alors na minute oyo comme nga nazali ndeko na ye matanga eza pa na nga na ndako na Grigny na ko pesa numéro peut-être alingi comme ça aya déjà nazo yamba batu na yamba te ba ndeko mususu oyo ba collègue oyo ba kola pe na bango na ba makambo misala ya muziki ya bima nazo yamba bango toujours na ndako et pas na ngai na 4 rue du Ravin na Grigny et pas nga nazali nde sika tozoko yambela batu wana à part wana tokozela soki ke bembe kundami ndenge nzamba ko sala faveur siko kundami toko zo salle comme ça tout le monde oyo akozali aza disposé à assister biso na kati ya ba cérémonie wana et à part cela ndenge lobi oya linko ya na lisungi toko ko ya lisungi te sika na soto yango ko utela nzela ya numéro na ana toujours mutako ko benga pona ko ya na lisungi na ndenge motima ekosimba mapuna ye. OK. Assant. Ouais. D'accord, pas grave. Message l'équipe batunion so balandi. Voilà tozo ke malé malé pour na kochuter eza na message moko ya mutu ya olinga ko pesa monde entier elanda yo étant que na part ya famille ya ndeko pati. Oui, en tout cas, Naninga qui n'a remercié tout le monde. Tout, je dis bien tout le monde. Ouais. Nous avons vraiment touché na komona ndenge bandeko baza mobilisé de part et d'autre. À Manchester, et pas yandeko na biso vata. Et pas nyonso bandeko baza ko sangana.
Donc, je voyais que non, c'est comme si que famille nanga eza ba oyo yonga nazalaka na bango, mais ce n'est pas ça. Bandeko nanga mususu pe bazaki na papa bazaka na balolengi wana balongola yango. Donc, famille eza ndenge tozalaka oyo. C'est-à-dire nga na ndenge toyebani tozosola boyo koza ndeko nanga. Bato wana nyonso tu naza ko remercier bango mingi. Et puis oyo nyonso tu vraiment oyo aza, c'est-à-dire aye na lisungi d'une manière d'une autre, parce que na koboya te que notre soutien moral, financier, matériel tous bango nazo senga vraiment que non nzambe akanisela vraiment bandeko wana nyonso tu oyo aza ko sunga na manière wana, parce que c'est important lisungi ezaka financier te aussi au moral. Et bato te bazo sunga biso makasi mingi. Donc, continuer toujours à soutenir et le Koana, tout son ensemble, ça de sorte que tout le monde na katina kimia. Ndé vraiment yangoana na ngaki na loba na bande konyoso. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil, merci. Et les kamumuke pe ya curiosité bande ko baloba ki to tuna, biso to sala ka musala na biso. Yo étant que grand frère ya ndeko pati wa tika ki biso déjà, tant boza oyebi kokola na ye oyebi ye makamu nyonso azalaki na malade moko boyo ebende ko déranger ye en quelque sorte, soit azalaki épileptique. Non, ndeko tokoli na ye, en tout cas c'est une première na yoka nazolo bate po terme susu ke pona na sokola ndeko nanga, non sokola na ndeko nanga première fois seulement na koyoka na komona mbala moko effet komeli ndeko atikala koyoka ete. Bon, peut-être ceux qui t'ont sous que tozali kokola à un certain moment de quoi qui n'est na gauche na pe na qui na droite. Bon, ceux qui peut-être qui attaquent tout tant que tovanda qui na mona kité. Mais na koka koyoka na membre moka famille bi ça va au moni période na parti comme la kai bobo. En tout cas na tikala ni koyoka ni komona. Et comme il y a caprice que n'engi na moni wana mbala moko pe na ye koyeba que non c'est vrai asalaki peut-être na maladie wana ou peut-être ndenge zoro pa mawana. Mais en tout cas, les souka ya bien, c'est-à-dire résultat ya malade wana et qu'on a autopsie de confirmer. Parce que jusque là, ezakaka batunde bazolo bela na minoko gauche droite vraie maladie et qu'on a la autopsie de ko pesa résultat ko ba que non ça va tala ebomi ezali maladie telle. Donc na sens quoi. Ok, merci. Donc, à part, on a un malade monté, on a déranger, tension, la crise, mon patika la roussa la pété. Et à Zaki, mon dérangement à santé. En tout cas, dérangement à santé, n'engezaka maladie moko chronique, non azaka nangote. D'accord. Ce que peut-être pour vérifier pas la bande ko bakola na bango, bande ko quartier, en tout cas, azaki mutu ya maladie de l'origine de. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous dire que patati ki ba na mi balé moko na Afrique, moko na Congo, moko na Afrique du Sud. Bongo? Oui, effectivement, azana banami balé moko na Congo, moko na Afrique du Sud, on se balé à Bassi. D'accord. Mais à balaki na nte potoka ki azaki na Magistère, on les a déjà passé na ye. Bon, moni kobala peut-être à balaki, c'est-à-dire moni ndenge salaka, koko zala ozana ndeko lelo boye, bovandi na ye, batu bayebi, et moi si oyo balaki oyo, parce que j'ai na kopé ça fait nouvelle moko type ndeko Blandine wana, famille qui n'a pas na bango, baye, babalaye, Blandine sika kufeli wana. Oui. Abalama ayeba, donc ce n'est pas que Azali Lolenge que ya bonaboy. Non, famille yeba qui est bien que nadiba na inga nazala kité, mais membre de famille bekinaki abalaki azamwa si yeba na niveau ya famille. D'accord. Pour tout le monde qui va vidéo musu super ça qui fiançailles na Magistère. Bon, nous sommes quand même histoire, hein. Nous sommes quand même na mois passé na ye ndenge zala kanango, ils a vu à Salakipé, peut-être avant que comme bisika Salaki wana. Mais dis-moi, wana ils a passé et peut-être ceux qui histoire musu c'est qui Salamaki simbité bon. Mutako tika le lingi wana te yondo mozana oza ndeko moi si ceux qui tam musu papa oza na ye lobby peut-être simbité pour luka oza quand même non mutu. Voilà, na sens wana un peu D'accord. Voilà, merci. Tokomi na biso kosilisa.
Merci beaucoup na attention pesi biso papa. Merci Nathan wa accordé biso. Batu balandi au monde entier naza sur que message est tellement bien. So que dans eloko musuna tunité okoloba. Batu pe bazo yoka yo pesa likambu ya pas si vraiment étant que membre famille c'est ça. Trop aussi. Naningaki na loba message moko nayebi ke eko sepelisa bandeko mingi te mais il faut quand même na loba yango. Ouais. Bandeko yo baza ko kolobela mabe mingi pona ndeko Blandine otika ye. Otika ndeko mwasi azana kimia. Vraiment ekomi nadi bien ke esali pasi. Même nga esali pasi na ekomi wana mena kosenga totika ndeko mwasi azana ndeko. Nzambe ni mda permettre ka nyonso to parce que comme il est parti ceux qui nzamba linga kité malgré ataba image totale ki wana ngaza na bomoi. Donc lelo komi le lengi wana ndeko kufi ba image ane bimi et choqué mais na kosenga lotika ndeko mwasi azana kimia nzambe ba tambola yimoko atambola na ndenge nzamba atambola na yeke biso to bana ko salela e ba jugement ndenge zozalela nzamara na ina bakisa mukie papa ndenge lo bato salela ba jugement ezaka kande bato ba kamwaki courage to binga ngata bongo soit eloko wana sala ki ya ko filmer yango ne bande ko ba kamwe. Oui eza na moi histoire moyena lo bango ezate. Ah bon? Cause ya image oui. Eza na moi parce que histoire. Parce que c'est ce qui est le repartage ça la crise yango souvent yango ya zwa ki vidéo na preuve pour soka la muki ala kisaye mais je sais pas yo lobi na sosusu eza likambo ko loba wate. Oui kasi peut-être moni yo je na version na yo yebi. Mon je na version na yo bon siko yo ce qui peut-être na ki ko binisa version mususu ngana yebi eko omoni na yo poza na version na bino onde ko blandi na isaki bino le pourquoi filmaki. Bon yango na lobi ke to luka kimia. Ceux qui n'ont lobby déjà bato bazo ko bambaye mabanga mingi exercice mabe mingi pona ye exercice mabe mingi pona ye ça netika ki yoza blandi hein tenga na rezoaton parce que j'ai son numéro je l'avais contacté tellement la mozali non chocho mais j'avais compris qu'elle a assez à choc mais j'aurai aussi le temps il y a pour recontacter si c'est bon na rezoyer kaka na téléphone to ko sala na ye to ko sola na ye na parlanga et tant que mon pandi sango mais j'ai ses coordonnées dès qu'on a tout le bas on a déngayé tout solo là mais elle était sous le choc et je vais encore le recontacter na koziyamba épée. OK et koza malamu mingi o salilango peut-être ce qui peut appeler fongoli au porte ndenge ngana fongoli on a assez beaucoup sur la peut se mo ba détail mususu na kosenga vraiment que o salilango pona ozwa ba information yo pesa pe ba ndeko bayeba. Voilà. Merci beaucoup papa Kabo, c'est vraiment gentil aussi Sinayo. Donc on se voit prochainement, bozalaka makasi na famille. Debi quelqu'un mango bison stozala pona kolandela pona koyeba comme wapi balobi nini. Malgré tanyo so ekoki kozwa parce que tozo ken déjà un mois pratiquement. Un mois ils ont koka déjà kalaté, oui, le 16 dans quelques jours. Le 19 dans 3 jours. Voilà. Ouais. Malgré tant ekozwa biso to kozala wana ka pona ko soutenir bino la famille les enfants et puis pona ko chaka kimia ndongo lobi pona to zwa ki ndeko Christ assez pela ki pété yango to pe ke non to zwa pe famille to yo kapé quand même eza nini. Exactement. Alors nalingaki que peut-être bandeko bakoko ba kutana ngai libéro na ngai 06 44 71 33 24. Yoko bandela. Donc 06 44 71 33 24. Voilà. Donc oya benga na akozwangai et matanga eza epai na ngana ndako. Voilà. Merci beaucoup, son est fini papa, te revois prochainement quand on est dans le lobby. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci Nzamba Pambole. Amen, merci. Merci Bandeko Bolandi, bisous de partout sur le www.elengia Congo. C'était un grand plaisir pour moi de vous présenter cette belle émission. Je l'avais dit à Papa Diasuka Kanda Jamari, mon papa. Merci à Moria Kabela Yarit Kilo, le partenaire officiel, le partenaire le plus influent. Moria Kabela, en tout cas, Zala Oumela. Merci à Fernando Mbaya style, Fernando Mbaya. Il y a Maman Bijou Thomas, merci à Batuto Ozaki Branché. En tout cas, Likambo Ezaka
tellement passé, il a choquant, des cabinets au Kolanda, des grands frères qui s'est manifesté à Paris, des cabo, puis le mot bozu va contact déjà après na carte émission oyo to comme nous aussi ça pour aller là to zo landela kaka malembe ndeka esa bino to biso zana pona kozwa ka vidéo te pona buzz sur les opela montre to question ko luka ko finala ba zo ba ali ba sala ni to ke lekika une semaine 2 semaines o tiki non biso zana pona olandela ti na suka ezo sunga pe bandoko nyonso bazo sala informer bazo yeba likambango en tout cas, merci à la première dame de Lausanne. Merci Kouyago Belisha, maman Nari Jondi Loa, elle n'a pas comme les autres. Merci Kouya, Naléli, merci Kou. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Restez toujours branchés. Tante Marceline Nzole, maman Mireille Manienza, Binotou, Bino tellement fort. Maman Gabi Wabelo, je vous aime. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Un grand merci à Tracy Mbelenga Pro et Lengia Komonde Makambo. Au revoir, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.